Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebumesana kolanda chaîne na biso ya Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino oyo bomesana kozela na mokolo. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete boyeba yango ete kaka ndenge bomesano ndenge tomesana kopesa bino basango ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tozali na ba nouvelle oyo tokopesa bino oyo ezali kotalisa ete mboka na biso République démocratique du Congo ezali mboka oyo bato mosusu bazali kozwa yango lokola lopango moko ezanga bato oyo bakoki koya kokota ndenge balingi pe basali bozoba babimi bakei. Bandeko babolingo oyebi balobaka ete soki ntango mosusu ozalaka locataire na esika ozalaka kovanda lopango wana soki ozalaka kookipe yango nyonso ovandi pe na lopango wana esika ozalaki kovanda ezalaki pe na baporte mosusu oyo pe bato mosusu bazalaka balocataire bato wana bazalaka pe na bana na bango kasi yo ndenge ovandaka wana ozalaka pe na bana na yo me ntango nyonso tu na kati na kobomba na to na kintsweki mosala na yo kobeta bana ya balocataire wana mosusu bigoko pe ozali koboma bana mosusu na kati na kobomba na pe lokola yo ozalaki moto ya ba moyen pe ya mbongo mingi pe ozalaki moto moko ete moto moyen atouche yo ezalaki te na moma wana pe balocataire nyonso bazalaki na kobanga. Me mokolo occasion oyeki kopesama oyo baye kobimisa yo lokola mbwa pe opakati mbango okei kobombana quelque part pe esengo oyo ba locataire mosusu bazalaki na yango mokolo yo babimisaki yo lokola mbwa ezali esengo oyo na mitema na bango bakoki kobosa na yango jamais. Et puis soki yo lobi ete non nazali kosala makasi po ete nazonga lisusu na lopango wana comme quoi locataire na bandi ete balocataire oyo batikalaki bakozala capable meme ya kobengana yo na mabanga ndenge makambo tozali komona lelo. Bandeko babolingo oyo exemple ezali topesi yango mpona koloba na le Terminator Ngbanda ke ye azalaka locataire na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bilan na ye ezalaki catastrophe na catastrophe eloko ya malonga asali te olia kotongela biso mboka ye atikeli biso nde
bakunda basimetiere ya bato oyo ya boma. Bandeko tozali kozongela lisusu lelo tozali na besoin ya bato oyo bakotongela biso mboka po ete Congo na biso ekende liboso. Me bato mosusu olie batongela biso mboka na tango bazalaki na bokonzi, bango nde ba multiplier nombre ya bakunda basimetiere batombo nde richesse oyo batikeli biso na mboka oyo bato lokola bangbanda oyo nde na makambo tozali koloba. Epuis asukeli kaka wana te bandeko. Olia loba ete ndenge nasi nasalaka mabe na ndenge pe nalobaki ete nasengi peuple pardon nalakisa exemple ya malamu po ete ba peuple congolais bamona. Non, azali kaka na système na ye wana kaka ya koboma. Bandeko kaka ndenge tozali kotelemisa peuple congolais bozala éveillé. Ye azali kokanisa ete kozwa bokonzi il faut kaka tangisa makila wana nyonso tu boyebi pona nini. Bandeko Ngbanda ayebi ete aux alentours, donc na entourage ya bakonzi oyo basalaka na deuxième république na bakonzi oyo bazali lelo kuna na Congo bango nyonso. Bandeko Ngbanda ayebi ete bayebi ye malamu. Ngbanda ayebi ete bayebi ye malamu na lokuta na ye na makambo evantaka bayebi ye très bien. Yo kanisi soki lelo un Congolais okeye pa ya papa Edouard Mokolo ya Pombo Engambe Edo oyebisi ete lobi ete papa Edouard yebisa ngai nano ba masolo ya Ngbanda le Terminator na banzi ete masolo wana ekoki kozwa ta mbula mobimba. Soki oke pa ya papa Kengo Adondo ndenge moko bato nyonso bayebi mabe na ye yango wana azali kobanga kozala pembeni ya bato wana pepo na ye azali komona ete non azwa kaka bokonzi na ndenge ya bitumba po ete akende kopikama na Congo. Bandeko bino bozali komona ba peuple congolais bazoba ou bien banani toyebisaka bino kaka ezala kaka lokola test. Ata lelo soki Joseph Kabila lobi bon nasengi amnistie pona Ngbanda azwa avion akita na aéroport ya Njili bapesa ye motuka ayati na centre ville. Bandeko na banzi motuka wana ekoleka na Masina te to na Njili te kuna nde esika penza bakobamba yango mabanga mpe bakosasa. Nani yango alingaka Ngbanda na Congo? Bandeko oyebi ke Ngbanda azali koyeba te basi baabandone ye parce que baverité oyo bawiti kopesa biso na oyo bato ya moto ya pareko ayebisaki biso. Bandeko soki moto ya parti akomi koloba baverité ya ndenge wana c'est que amoni ete trop c'est trop. Tala kaka zoko parvenir koloba ete moto mobimba alingaka dialogue de alingaka te makambo nyonso ekende na ndenge ya dialogue na mamasolo ye kaka ifo makila etanga ifo bitumba etanga. Et puis moto yango alobi ete paraît-il asalaka bango lisusu numero moko kaka na poto awa soki ndeko na ye moko bwa utaki quelque part o nganga yango ayepesi bango ba profession Ngbanda nda akozala mokonzi kuna na Congo. Balobi ti lelo bamona eloko ya malonga te olie progrès ezala na makambo na bango baza komona nde kutu balider ya apareko bakomande kolongwa. Bandeko boyebi ete Nzambe azali kaka Nzambe. Nani yango andimaki ete baétudiant oyo babomaki na campus pe bato oyo babomaki kote ya maluku pe bato oyo babomi na mikolo elandani kuna na Congo? Nani yango andimaki ete ezalaki complicité ya Ngbanda na général munene? Omoni Nzambe alingi lisusu makila ya bapeuple congolais etanga te. Bomoni ndenge bafieti ye. Donc Nzambe ayebisi bino indirectement ete stop. Boye bakanga ete
moto batielaki motema lokola bafieti ye bango bakomi ondire bato bakangami na file meme na baradio na bango bandeko ekomi lokola journée ya matanga oyo ndenge balobaka ete radio eza nani drapeau eza en berne kaka banzembu ya nzambe banzembu bino bokanisi soki botiche banzembu ya nzambe nde bakolibere général monene me bozali komikosa makila kaka ya bato oyo bango batangisaki na Congo étudiant oyo babomi na bato oyo babomaki na Congo bana basi oyo baviole babomi bango me ezali makila ya bato wana ntango mosusu yango nde ekomi koreagir likolo na bino. Alors babiloko bino bosali na Kinshasa rien n'empêche ndenge tozalaki koloba ete Ngbanda ntango azalaki na communication na bato ya mai rien n'empêche pe ba crime wana oyo babelelaka lelo 8 millions de mots ezalaki baje na bango yango na bapeuple congolais tozali koyebisa bino nzambe alingi mboka na biso mpo ete soki nzambe alingaki mboka na biso te mbele nzambe alingaki atika général monene na Ngbanda balingaki basasa na ndenge ya kosakana te me na ntango oyo po ete tokontinue masolo na biso na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano mwa loyembo ebongo nsima tokontinue masolo na biso. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o secours bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mobotini nyango oya kondima e oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana e malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nateta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment babenjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi l'écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyawo elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo nabuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir. J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance.